Ouais, naebe ke bino ba chroniqueur bozalaka batu su boyoki bolingi ka mona meso mwene bolingi mona meso bomoni mona meso camion yango yo eza leza wana bomoni ngepe na fungoli mutuka bomoni mutuka eza ngai mutuka eza ngai mutuka yango. Alors, Christian on a bino vangolé na bino vraiment à ce sarabino mingi le lot tout ça là qui bon descente na kati ya commune ya Lemba tu qui vraiment ko na bo comprendre l'ambiance tu qui vraiment na place Robino Mundi ou papa chic artiste na bino on a benga bongo l'homme de chiffre 9 l'homme de noir et blanc papa chic passe à répétaka alors tu qui vraiment to me karo kutana na artiste na bino boy ba évolution ya ba artiste na bino ndeni bazali vraiment ko évoluer malgré ton confinement mais to surprendre bango malgré confinement mais bazali toujours qu'on répéter pour la koyeba ndenge nini ya ko bimisela bino au piste na bino bozo la vraiment la combo ya noir et blanc alors le vraiment azali penga moto azali pena chomi na ngwe azali bongo pena animateur l'homme de channel le boye vraiment toza pena danseur na biso pe ye mutu vraiment pena Freddy Mbolongo akangi monde entier bana poto bozali ko mona pena donc jeune ozo bina toujours libanda bani donc na ce que tout ça a tout développer tout penser vraiment tekena bango ensemble alors tout ça bon on a animateur na biso mbote ndeko na ngai papa est vraiment grand journaliste Bogar Moro Boye en tout cas mbote vraiment na yoko donc yebi to biso to bana tout est bien chiffre 9 faisant orchestre makasi ils appellent loko ya osara na to teza mama na kwa bende kwa moto ndeve na biso kwa trakora mana loba donc ça na orchestre mo boza vraiment mûr quoi. Donc, comme on a eu en pleine répétition, parce que tout bossé, tout là, il s'est raté, t'as morté. Donc, tout ça, tout le temps, tout ça, on travaille, et on monte tout bossé, donc on a orchestre mobile, on a présent dans ce Robino Mundibu, donc ils ont gâté. Et on dit, biso ba chemin, on a coach, animateur, et on a Freddy Mbolongo, meilleur danseur du monde, au monde qui a une coupe nango. Vous comprenez donc, il y a un important, maman important d'abord, na 14 c'est notre chiffre 9. Voilà. Alors, Somi, les grands animateurs, on a plaisir, il y a Clepin Mbila, on a plaisir, il y a Alain Mafumba, il y a Freddy Boula de Pixel. Oui, la guisson, on a bateau, que nous avons vraiment des Somi, on a moins vraiment au salapé dans le cadre mouvement au chiffre 9. Normalement, tu as plein boulot, donc, pas de Somi, on a un rimuta boiraba. Tundwe, lele. Tundu mama fanindesi Tundwe les visages jusqu'à Bomonia ana lubaloko Bokomina nutebana bokomina nutebalegi botika bikumisela soki bokomaki Mbolongo alingaka zalaka na mutu kate soki bokomaki bochomi alingaka zalaka na mutu kate soki bokomaki Mbolongo asilingaka zalaka na mutu kate Tundwe lele Tundwe mama fanindesi Tundwe les visages jusqu'à Bomonia ana lubaloko to seka bon moke bokina nutebana bokomina nutebalegi botika bikumisela Misike zanzela molai Misika Robino Mundibu tuna batona bino beaucoup misaka bakinda wapi comment peut-on jouer les ballons allez jouer les ballons les Moussa jouer les ballons René Makondele Mandolongo allez jouer les ballons. Donc voilà quoi. Merci Somi sur place le Velanga oui passeport rouge à Begandongo le meilleur de tout le temps na Klepembi la passe Basali Basepeli. Alors Somi pour clôturer na yo le lot vraiment ba fan namino batal rabino Basali ko ima dans le sens que non apparemment ba disque o bimi mikolo yo ba single bimi mikolo sali succès apparemment n'est présent na kundibino yemo aujourd'hui charge journée d'animation. Alors personne nous na bande ko wala na biso mo éclaircissement par rapport à point voilà.
Non, ça coûte l'eau au monde na solo bango déjà pas batu ba confrère na bino nyos ba journaliste et ça makambu ya ko s'inquiéter batu baza na bango calme et troubler pe batu mi tout parce que biso to zaraba na el généralissimo yo kité chomi na ngori na lungwe na kepa mutu ke ngandi biso to za batu ba genre wana te yo kité ke o boy biso to za tango yo kuti biso plein de boulot et pour ça moi que président na so orienter biso na ko kotisa biso na vent ya sika na ba générique na biso ka ya sika ndeto mesana ko sala na ba cri na biso ya sika zo mona ke chomi na ngori a obwaka. Donc cela veut dire nini les albums noir et blanc. Album noir et blanc ça na ba couleur rebelle et ça na bilo msezo senga teka ke ngafu na bwaka ngo et apena bilo msezo senga ka ke président so Robino Mudibu d'abord bato bazana pour ça ya voix pe na ye parce que voix na ye c'est lui le propriétaire de l'orchestre. On sort pas bato na pour ça ya patron na biso un s'exprimer na ba sorte nyonso. On comprend ba ribi ki ko s'exprimer na ba ndenge ya ba ivoirien ko s'exprimer na ndenge ya ba camerounais ko s'exprimer na ndenge ya ba européen ko s'exprimer na ba ndenge belé parce que les albums noir et blanc na ba forme na ba sorte na ngo belé. Tu vois, dans mon moni orchestre na mutu kuta longa raté po batuto yebi ndengi album eza nga shomi na ngori na kat album naza na nzembo ozo pa naza na nzembo esala ke shomi na ngori nazo pe mutuka ozo comprend donc cela veut dire nini elinko lo aksa ke patron na biso azane social bata mokilinde to zana bandenga ba ko interpréter makamuna na ba force belé ozo comprend wona eza ba secret na biso ba repas na biso nde to lamba rango shomi zela nanu batu bakolu bakoyoka bayoka pe posa shomi na ngwere monte ke siko na minute so ba fe na ngalo ba tedi fit par glody service ba ki siko posa shomi na ngwere oso kopana ba masela ko ebele batanga ebele pena baze ebele pena donc bat pena baze ebele pena ba jogo René Makondele ba yoki posa shomi na ngweri ba ya baze ebele na minute so na mikili ba Brittany Ozia ba yoki posa shomi na ngweri ba Chancel Landu ba yoki posa shomi na ngweri ba Gaël Waze quoi ba yoki posa shomi na ngweri okopa ba Sita Pununu ba yoki posa shomi na ngweri osomwa ke presque poto mobimba siko na monde entier et qui posa shomi na ngweri à s'exprimer ya monde na minute so bat bozela noir et blanc boko sepela boko yo kapena ba mama na générique kutu ya kosakana kutu te donc opena kutu ya koloba kutu mingi zate ba fena so ale musikelo oto kate so de mouton ale musikelo so de mouton cela veut dire quoi tozo posé ba fena biso ba fu mutoto mabilama na kata ba Paris ba yo ki masolo ke shomi na ngweri akanga toujours ndeka makambo ngozaka ba masa na lokwa ba gilit pupa mayo jeune ba na ba Belgique wana ba masa ba fena biso lokwa ba Roger Maboke ba yo ki pena ke shomi na ngweri siko nde makambu e bandi donc ya koloba kutumbanga pasi ndeko na ngai donc moni o biso sala ke da boulot oso comprendre ça vraiment mama na boulot ya ko meka kutute bat ba yo ko kosa na pamba oso comprendre Ariana Mukoko bébé moya sika ya osakana kutu te mokuta lela mbolongo lela pe shomi na ngweri na ye donc ba yebi côté bazaka no shomi na ngweri kaza mona Liège abi ke no shomi na ngweri kindoki ya osakana kutu te bat basa la bango popele Chris production nakata Jubek yo yebi donc longo bongo masana ngai maître Seda yo yebi ka mamonde sokola venanga lay Musa toujours quand de to solo la ki donc ya koloba kumbanga pasi zona mbolongo poti na ya kapena quoi Shadrack Kipan masana nga Shadrack Kipan guerrier ko sakana témoin na vena biso Ipan oso ko pan vena biso Ipan bi grand journaliste apo Ipan donc siko masana nga Shadrack Kipan na kata Paris na PC bambota trop wana shomi na ngori yo yebi quoi Serge comme ça to clotika na ba dédicace to ça fait molongo non le danser babi moto vraiment na minso pena na impact na kati ya mokili mabana poto bazali kolela vraiment tata bonne santé. Santé très bien, tout est bien, biso chiffonné faisara, tout est bien, tout est bien, meilleur danseur, l'homme du trophée, l'homme véhiculé, biso no soka rendez-vous na station. Rendez-vous na station yaya. Ka ba contact na boko mutuka te yaya. Talaka passe na wuti, isenga fona zoka mutuka yaya. Patron ngai el généralisme na peso mbote mo patron, papa wa façonner nga logo tinga mukuwa na fulu. De la light tinga musuni, de la pesinga makamule lo binananga misu na misu, papa libumulelo ye yaye. Azune trophée atamboli na bave ba payer belé lelo yo véhiculé mutuka yango fona za nesengo mais ouais fona za nesengo ouais. OK, merci, na plaisir ya président Daniel Botembe au bete son mo ba pa na o sala pe na free lycée na jobu ba se platel ke ba Daniel Moke Botembe petit Jésus quoi. Ouais ngombe ngana za mutu na loba pe tout moi bloko wana pe ne sala pe bien na bi chomi ala ndomba si bina na ye hey ya bina na ye 318 bina na ye hey Fedi Mbolongo hey yo zwaka ma yo ba abenda na ye yo papa libumu esu yo papa bina na ye hey lelo bina nanga hey toi si
tokomatanga lelo okomatanga lelo na ralentia ya lelo okomatanga na mukongo. Merci na Daniel Moke Petit Jésus, merci na champion monde Daniel. Alors message news ali nango pour la bana monde taché o ba o sepela na. Ouais, message ezaka ke toujours bo tika biso pété. Boza na biso take toyebi ke bo boza ba fan ya bonne musique bolinga musique ya Robino Mundibu bolinga rapé musique tout ya Congo bolinga rapé musique tout ya monde mais côté na biso pena toyebi ke toto pesa bino bilengi bozo sepela na banda kuna bino Innocent Bolongo yeyo Robino Mundibu akotika te po toza toujours to recherche ba beaucoup tinga na bilamba te nazaka na peka na bilamba te eza na palais eza na mutuka nanga pour rappeler que toujours en plein boulot bon bozo en plein boulot bo moni na za bonaza pena pa résidence ya président nanga El Généralissimo na PSP mbote na président de République Fati Béton to sepela na so de moto a seli biso na mboka malgré que to na ba confirmer maladi wana pena coronavirus ali malgré que président baki 20 personnes bon mais que tout ça moi 1 mètre na yo pour préciser oui maladi pena zali ya mona ka ba moins de 20 personnes mais biso ba 19 biso kiti kutu na 14 biso pena 14 to na résidence à plateau webi artiste so ko moi temps ko vanda moi inspiration pe ki ma mo président benga biso pour to kangama pour calamité noire et blanc na ba surprise internationale. Et ça n'a pas surprise internationale président Robino Mundibu qui n'est chomi dans l'animateur en boka l'homme véhiculé papa social à Zaraki Toko à Zarmamne tout à l'obaki ba featuring ezia makasi akobeta ba bloka ba Gabon ako azamuto yo mutu na ye taka mutu alobaki ti lelo nano ayebite azo rechercher kaka azo luka abino na yebite na yebike ba shidika na maneno na France ba yebi makambo na oloba ozo prendre ba sœur na ngai Eveline na Luanda ba yebi makambo na oloba mbala matondo ba yebi makambo na zo loba ozo prendre bosani père na nga père nanga pa yebi makambo na loba nani ve na biso oya matete o nani père na biso nani nani papa ya Maradona na pesi pe mbota na Maradona père na biso nani o babwaka pe mingi na wengebo nani père na biso Freddy Ngoma nouvelle collection papa na na yebi ko bila okimo na ozala kimo sa selinga koli makalamite koli zo ya Maradona na pesi mbote masanga siko zali masanga del pa na pesi pe kuna na jube ke siko zali ba o tenso balinga ngai musique na biso kaka toujours tozo rechercher ninga pe na za buna na yebi na ngate nazo débrouiller kaka nazo luka mais boye ba ke so de mouton ba chomi na ngwa ba bombeli bino ba biloko makasi pe to bombeli bino ba surprise wana bo mona ki ko matanga bo mona ki bina na ngame ezali so de mouton beaucoup mona pe papa wana libumu wana se plesera bino aye na ba œuvre mais na bombeli bino na yebike ba o balinga ngana o pe balinga ngate na pesu nyoka ba mbote bozala biso toujours to saka musala yango biso saka musala misu kuna ba mela ba bangi ba misu ba kena ba boîte ba misu ba sasa ba vina ba inutile na yebi pe ke ninga za na Franklin pe mutu nga za wana aza toujours pembe na yebike ba pacho maseli ba héritier mundani bazali ba patrie des âmes na bo c'était jogo ya mboka René Makondele jogo o azaka international baza honorable René Makondele babi wana ndi aza pena deux fois ti alors ben nga ishomi la bisenga na isa shomi na lobi pe campagne mi so bisa shomi que oza toujours valable na makambo ba osala oza surprise ngadi asa betengelo mobo ya makasi abina na isa shomi wana honorable René Makondele jogo de lo atika ba la koma lelo comme l'honorable na des fois na bosani pe shidika maneno na bosante jogo trésor pour tout jogo trésor pour tout ya mada gaga yango lo bagi na o mériter on clé des fois te na bien ke mikolo na bien ke ba joka le colo d'or so kangi balo bato boutier toujours le colo zakaka na bosé pété jogo ki sanola na conclusion zakaka na pesi numéro na ngai pe ba na pe na bato pe balinganga magem so bazana ba numéro na ngate po benga po na so pe ko critiquer ngai na ba œuvre na salaka msupe ba couper féliciter msupe ba critiquer na linga bino no so bato ba critiquer nga numéro na ngai zali plus 243 89 662 90 90 plus 243 89 662 90 90 numéro na nga bo benga nga bozo nga mo personnel artiste na bino Innocent Bolongo aza taxi kaka bina na nga kaka awizaka hey trésor pour tout ya gaga hey papa bina na ye hey ya bodri bolanga hey maman. Merci les gars, merci. Balobi na après ici agence César Moko Babi agence propati ya président Chérif Babi la grâce divine ya mama nanela Babi pour nous rezoba parler. Donc on va payer parler na carte après ici. On nous rezoba parler au foot na après ici. Babi contacter président Chérif la grâce divine ya mama nanela pour tout des précisions comme ça vous contactez quand on numéro dans la on a besoin adresse à président Chérif. Alors la peste qui numéro T. La peste numéro na plus 243 Innocent Bolongo vraiment rappeler un numéro très important dans l'émission boy na ba tout ba na pour ça ba conseiller biso ba assister dans l'album noir et blanc ba za la pena dans yo ebi numéro na plus 243 9 90 35 60 94
plus 243 9 90 35 60 94. Donc on a sur Bengi aux Achomi, on est coach de tous les animateurs congoliens. Il y a orchestre n'a pas échoué raté. Parce que en tout cas maman il y a Tirobi. Au pas de temps tolo ba Tirobi le quoi ba trésor pour tout. Tirobi le quoi ba finance ba René Makondele ba betaka. On pas donc Tirobi le quoi qui s'annule la jogo ndenga betaka. Tirobi pena le quoi ba vebele au ba soutenir pe biso ba patuka bango ba trésor pour tout et gaga. Donc je vous salue tous donc yo ebi quoi. Ça c'est chiffre 9 Pacho Masele. Basi ya pembe makambo ya pembe Pacho pembe. Merci Somi comme malon tezela zela to ka bona pena lo mo be ça la bien. Na plaisir ya babi mon vieux Clépin Mbila na kati ya Clépin Mbila je te salue oyebi na bi ke mutu nanga zolia ye moko soko sali on pena ke ngana mbolongo to zipe enveloppe moko ne ale musikelo balinga basala ka déjà pour na biso soko sali lokola ba René Makondele nde basala pour na so ba pesa biso ba parler ba paton abedi ntima nde basala ka pour na biso patron Abedi TV muninga ba patron muninga na bango ba patron Bedi Eric Mandala ba Beda Show ba patron mboka muninga ya ba Beti Pitilo muninga ya ba Bobo Lubambu donc voilà quoi. Enfin ouais merci pe na mon vieux Alain Mafumba, merci na ya Clépin Mbila en tout cas vraiment nazali vraiment ko sepela par rapport ya ba soutien pe merci na mon vieux Abbé Gandongo le meilleur de tout le temps, le meilleur de Paris, passeport rouge. Alors Chomi to propriétaire ka bona bino lo mo betika mo ba crimo comme ça les grandes scènes super ça la pe moi ba jar poste et c'est ça ba néon so na bino na monde quoi merci. Ayo succès nanga ezo mataka ya trésor imputu ezo mataka ya Freddy Molongo ezo mataka René Makondela ezo mataka je suis où là en haut nous sommes où là en haut et nos jaloux ils sont où en bas mbandana ye azawa piango amba seka ye songi azawa piango amba ale Freddy Molongo binana ye ale panza selekele makambo e bandisi koyo binana ye Freddy binana ye Molongo tindikango ba docteur basoluka mabota yo papa binana ye biloko kolongola yaya pritikiti Merci Innocent Bolongo, merci na Chomi le grand animateur. Alors ndeka to ebsebno que non l'autre vraiment la résidence il y a Papa Chic, présidence il y a l'homme de chiffre 9 ndenga na benga kae, babi l'homme de noir et blanc, binomo mo ndenge nini Innocent Bolongo na bino danser na mais ça vraiment qu'on s'appelle ça bino, a sali bino plaisir bon le pendenge ni pe Chomi, a bois qui batterie oh vraiment oh bo retrouver bientôt là na bisque na biso oh vraiment sali ko merci pe mingi na sané de Djoubek na biso vraiment beauté merci na salon Christy Minège. Alors tous appels on a le grand porte-parole mouvement Zisango vraiment il y a quatre mouvement au chiffre 9 na kombo ya Jonathan de Bafor mais to senga pe na e ameka kokota na plateau na so poto e ba pende nini après ça biso ba programme il y a mouvement là bango. Alors Jonathan bonsoir. Ouais, bonsoir na mon frère donc bonsoir na yo bonsoir na batutu ba occasion Hollande émission au Monique boy na kokuta biso en pleine répétition parce que Mikolo Papa Chic penazo répété sous coulisses.
azo répété parce que moni bientôt là ba fan bazo album na bango noir et blanc parce que c'est album de tout, de tous et de partout. Et c'est album des rêves. Yango moni chaque fois El Généralissimo azo répéta ka pona ko baksaka inspiration na ba makambu na ba mélodie moko ya bien na kati ya album noir et blanc. Donc voilà quoi. Alors, Jonathan, l'album Noir et Blanc, tout le monde a déjà single les Obimaka. Tu as vraiment un peu est-ce que studio a dit qu'on a essayé ou soit ça toujours en continuité? Non, non, Noir et Blanc, on a continuité, toujours travaillé toujours à l'album, mais ça déjà, on a toujours dans le studio, comme on a 70% de travail à l'album Noir et Blanc. À chaque fois, patron, Azo, Baksaka, toujours d'inspiration. À chaque fois, Bato Bengaraye, toujours Banzembo, na quatre albums Noir et Blanc. Yango, patron, tout travaillera toujours. Mais la surprise est allée. Avant l'album, la surprise au El Généralissimo, Bombeli, fanatique nae, parce que les artistes moko, Aza aimé na fanatique. Fanatique, Balingaye, tellement ma casse au monde, dans un mode confinement, donc confinement au longwa, donc tu as l'activité, Maramboto, El Généralissimo, Europé, ça fanatique nae, déjeuner, au album Noir et Blanc, bah savrer yango, bah consommer yango par rapport au outil kolongwa na ba confinement parce que on a ba stress. Donc to kolongwa to pena ba confinement alors to kotimba mona robinyo mundebu poto sepe na banzembo na yede to ba message da ko sepe na nango comme d'habitude quoi. Mais apparemment malgré tout ça la confinement na qui va programme les alliés pour un concert pour bandego balanda au balinga mais la bonne musique à Robinho Mundibu est-ce que date calée déjà zalou comment ya na chiffre 9 date radana ba date calée parce que ka confinement de mutebomi ba faire calendrier na biso vraiment date ya mars ya avril tina mai c'est là qui penda déjà calé na ba concert mais l'on propose de dispose on se comprend donc tout ce qui tout cas na maboko ya camp prêt colo après ka ba confinement ba production vraiment ali ba production ya bien ba production à Kenya ba production ya ba province na biso ya mboka na biso ba production pe ya ba quelques pays à Afrique après quelques pays à Afrique Europe et ali Amérique pe ali au El Généralissimo voyager pour na concept ça partout ba fanatique na e ba ali ainsi que ba fanatique ya album ya bonne musique ba voyage vraiment ali mais to ko ki vraiment ko dévoiler tout au monde ka ba contre molema ba ramwa trop rolo ba boy ba jaluna ba fitol ba royo ka donc ba ko ba komisi lango ba kento bani mais ba surprise ali penda ba fanatique pendo ba linga Robinho Mondibu partout en Afrique partout dans le monde entier après ka ba confinement et la Généralissimo roya ya na ba pays o ko sala calé pour na ko sepelisa ba fanatique na e nde ba linga raé quoi. Merci Jonathan de Baforme pour le programme en mouvement et merci Mingina Mama Shalvi Songe on a benga bongo Mama Lopango ya tout cas vraiment na pesi ba mbote ya trop na grande dame Shalvi Songe Mama na Onyx na pesi ba mbote ya trop on est toujours ensemble yoi maramde tambolara donc merci Mama Lopango, Mama Shalvi Songe, merci vraiment et belé pour na soutien na bino. Pe merci mingi na Daniel Botembe, Daniel Moke Botembe Petit Jésus. Alors tout ça pena assistante na biso to benga la kuma ritelengi, to senga vraiment côté na plateau. Pour y bander ni pe bo so la pata poser moi question pour pende nya clôturer émission